Amen libota, amen bandi minankolo, amen babula mina Yahweh. Monde entier boza kotala biso na betando ike na ba internet awa tozali na RDC, précisément la capitale de la République démocratique du Congo. Tozali na siège mondial ya église Liloba na Nzambe na commune ya Kalamu na Bongolo numéro 4, précisément na siège mondial église Liloba na Nzambe awa na tane sengo ya koyambela bino bakambi ya district elongo na bakonzi pe ya province o bazali ko diriger pe ko kamba Liloba na Nzambe na mopepe ya moko sa grandeur spirituelle prophète Konde Paul Dominique ministre universel pour la paix ndeto sangani na bakonzi ya district na baseto solo la matali actualité to solo matali ba rumeur to solo matali église Liloba na Nzambe ngeza ko tambolela na mokili to banana na provincial. Amen Mosakoli. Amen. Bato ba monio lelo zoki oriko to se présenter. Bon, kombo nanga Mosakoli Guilin. Ya église Liloba na Nzambe na ngolo ya Nzambe pe na mopepe ya oyo Nzamba tepa ya l'homme de Dieu nda peta biso charge ya kokamba ville province à Kinshasa. Oui, nga Mote Igor Bati. Amen. Tous œuvrer dans siège na cadre pastoral. Tous réveiller juste à na siège église Liloba na Nzambe na Bongo numéro 4. Amen. Amen. Nga komona nga Musakoli Robert Dipa naza mukambi ya district ya Changu. Ndena sepelelo ko participer na émission na yo. Amen. 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 Ngai Musakoli Ntimba John. Oui. Mokambi ya district ya Moamba. Ngai komona ngai Musakoli Yaniki Mambu na ordre pe bolingo ya l'homme de Dieu prophète Konde Paul Dominique apesi biso responsabilité ya ko diriger district ya Funa na bandeko na biso elongo. Amen. Motei Pascal Biao ya Nemondele na bolingo ya sa grandeur le prophète Konde Paul Dominique. Tozali ko assumer responsabilité à secrétaire district ya Lukunga. Amen. Amen. Ngai kombo na ngai Motei Christophe nazali responsable na pastoral na district ya Moamba mais nazo kamba selile ya Kingabwa 3 ezapeka na kati ya Moamba. Amen. Amen. Ngai Motei Ali Luntomesa secrétaire à district ya Changu. Amen. Ngai Motei René Nyengo Makindu nazali Motei na district Funa naza mokambi chargé na pastoral na Eva rapé na église ya Funa na Makala 3. Amen. Amen. Amen dekopedi. Ngai ndeko Motei Honoré Bossa naza responsable ya district ya Lukunga na cadre pastoral. Amen bandeko. Ngai Motei Léonard secrétaire ya district ya Moamba. Amen bandeko. Ngai Motei Kamantako Jean naza secrétaire ya district ya Funa. Bazali ko finga prophète Konde en tout moment, bazali ko traiter na union so bazali ko loba ba collègue na bino ya ba pasteur ya ba différentes églises à Kinshasa pe ya monde entier na ba ndenge nyonso. Le serviteur de Dieu église Liloba na Nzambe vous ne réagissez pas. Il est na zubino siko lelo na zubino pena ba kambi église ngo. Ba kambi ozo même ça mobandesi mokumba pour réagir ni lelo bazo traiter prophète Konde na niveau nyonso ona koloba lolote. Bando ka ba M6 baloba. Bando ko ba église ba critiquer. Baloba boy. Si na koluka même ko toucher personnalité ya moto na Nzambe. Mibi bozo lobelo mo te Musakoli. Ndeko pegi réponse na kopeso ya liboso ezake foye bana mokili balobaka l'homme de valeur est toujours critiqué. Moto nyonso asala ke loka malamu ba critique kayo. E ba critique ka sika vérité ozo pesa bato lobiko. Tala Jésus mwana Nzambe moko ayena mokili. Combien de fois ba finga ki
nini chekala kisange babwaka na nzoto na ye moyibi démon to consort mais moyibi mazo bikisa bango ndoki me bazo zwa kimia batu nyonso ba landi nzela oyo basa tendre kana kofinga yango to mona katang ba finga prophète ce n'est pas dit que tango ba finga kaya yibi biloko na bango mokolo moko te a escroka mokolo moko te yiba mais bazo finga ka parce que na vérité parce que ina lo sambo zo pesa bombo ina bato vous imaginez que mutu moko azan ndoki basali complot na kati na famille balobi to liande ko na biso ya liboso baina le prophète alobi okokufa te mais la jilanda lo sam kolo sala mutu wana biki bandoki basala complot po babo mande ko na bango ba sepela sona liloba ba sepela te so mo nbe pasteur azo finga liloba comprendre que pasteur ta magicien ndoki azo loka batu na moya azo laksa batu ki kaza pasteur est-ce que mbo musala nzamba ko za mutu afinga musala nzamba za mutu akofinga te so biso to répondre te c'est parce que to landi modèle maître na biso laksa biso musala alors que musala que za kofinga te eza musala kimia Monte Igor nous boxanini. Oui, parce qu'il y a l'homme de Dieu, c'est parce que a même identité prophétique, il y a Jésus de Nazareth qui est la parole de Dieu. Christ à la qui ont déjà. On dira forcément de vous. Mais bon, c'est troublé parce que nous avons longue mukili. Moto même identité prophétique, il y a Christ à l'est de mukili parce que mukili na nature nango elinga no malamu te. Mulingelinga mukilinga mabe. Moto akala malamu azaga ayi na monde. C'est-à-dire azo vivre réalité prophétique, il y a makamba memi. Ils appellent thermomètre munen, ils appellent signe, il y a le vrai. Il faut pas finir parce que babi va boire à libanga car na fruit les amis était. Ils a signé il a que il est thermomètre, il est l'indice. Il y a maram Jésus le bagi. Ça dit il faut apporter à vivre en gros natif prophétique à Jésus de Nazareth. Amen. Serviteur de Dieu, yo Obaksani. Oui, c'est vrai. Moto malamu na se atango bakondi maete. Moto nyonso ayaka na vérité na mokili baboya kayekaka. C'est pourquoi monaki même Jésus-Christ de Nazareth azote azobikisa batu, azolakisa batu nzela bokonza likolo, même mokili bandimaki te na tango wana. Après kokende na ye nde mokili baya ko comprendre que moto nde ye azalaki pona kobikisa milimo ya batu. Ndenge pe liloba na Nzambe ndenge yekati na mokili à travers Moumu na Nzambe le prophète Paul Dominique mokili pe bakondima te. Mais bana na Nzambe baza baponami bakososola ke o eza nzela solo eza lobiko nde bazolanda bazondimela po babikisa milimo na bango o bazofinga bazotuka bazotiola bayebaka ke o eza vérité na Yawe uti likolo po esikola mokili mobimba. Amen. Serviteur de Dieu bazo pirater baji ba collègue nabino o bazalaki nabino elongo na ba soi-disant permettait ngai na lo babongo ba pasteur ebele ba sali baji o bazolo baké l'homme de Dieu muta a triché bango na invention ya ji réaction na bino erozala lolek ngekani parce que bino ne bozo kamba na basali na bandimi na komemisa moti na mina nkolo baza ko pirater ji tandis que kaka ji wana bande ko ebele bafundi fundi eketina ba niveau ya parquet et tout console l'homme de Dieu akende azonga boye azana raison mais batu oyo baza ko pirater ji bazo simba bango te bazo kanga bango te baza ko continuer ko critiquer l'homme de Dieu baza pe na ba défenseur na bango. Vous ne réagissez pas, vous les hommes de Dieu, l'église de Bananzambe, ba oboza ko memisa mokbandisi mokumba au réagir ni. Merci beaucoup de co-journaliste na mutuna wana. Piraterie eza eloko moko ya mabe makasi. Piraterie ya œuvre ya moninga, on dirait eza culture moko eza plus installée na mokili na biso et particulièrement na mboka na biso. Eza signe ya faiblesse. L'homme de Dieu makambo amemi yango atikali ko copier yango nulle part. Ce qui to bandi même na doctrine liturgie ya liloba atikali ko copier nulle part. Zo baloyembo liloba eza loyembo yembama quelque part. Eza baloyembo oyo tepa na tata ekiti pa na ye. J to sambela par-ci par-là.
totikala koyoka makambo ya ji ni à gauche ni à droite. Mais l'homme de Dieu aye amemeli biso oyo ezali lobiko, oyo ezali bénédiction, ezopesa kimia na nzoto pe na molimo. Bandeko bakotangela biso Esaïe chapitre 65 verset 8. Nani ateyaka yango? Nani abimisaka vérité wana? Nani a inventaka ji avant l'homme de Dieu avec composition ya matière oye aye nango? Mais eza scientifiquement même attesté que vérité lobiko o eza na kati na ye. Au contraire, il fallait nettoyer ko batela yango, il fallait nettoyer ko promouvoir yango, mais eza pas si mingi komona ke na kati na libota bolamu oye pona ko pesa kimia batu bazolinga nde ko pirater. Voilà pourquoi J o ya l'homme de Dieu prophète Konde Paul Dominique sa grandeur et bebisaka te, au contraire zobikisa. Mais ba oyo basalaka ba piraterie wana soki batu bazui yango ba dégâts ezozala. Alors biso toko se prendre par nani, biso toko sengaka na l'état ko sala musala na ye à travers mission d'un tolo batozo interpeller nde ban na nzambe ba se trompeter ba landa oyo place eza ya source ya malamu et pas na l'homme de Dieu sika jiwana ezalaka produit ba yebi adresse. Ceux qui baïbi adresse va se contenter na adresse à l'église à l'Oba. Nous sommes à Kinshasa, va orienter bango pour que bazoa bon J, meilleur J ou ils a lobby koko te panatata. Référence de koko tangela biso. Oui. Merci. Toko tanga makomi pendant mitali Kambaji. Nous faisons la lecture sur le livre d'Ésaïe, chapitre 65, le verset 8. Nous lisons les Écritures saintes au nom de Christ de Nazareth. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Amen. Amen. Siko bato bazolo bake, l'homme de Dieu a piraté, c'est-à-dire il a zui ya bango. Conséquence siko ya bandeko o baza ko pirater. Ezali nini? Et puis église ba précaution nini bozui pour na ko éviter piraterie, pour na ko éviter mabe eyate, pour na ko éclaircir opinion nationale et internationale pour na makambo taliji oyo. OK. Les dispositions ont été prises d'abord sur le plan administratif. Oui. C'est-à-dire, il s'agit, il faut que soit Mukanda. Mukanda wapi? Na église, na cellule, place aux ensembles là. Mais na cellule, mais tout le monde a passer Moussou, mais la raji, banane bazula bango. Bande ko belé, o bazo critiquer là selon les investigations au Tosali, il y a aussi même de païens qui ne sont pas de l'église Lilo Balanzambe, mais bamela raji. Babi Karapé, même des magiciens, batu na ndenge, bamelachi ba so ngosko ndenge nini, ba précaution ni mozo sala pour na ko éviter même piraterie wana. Peut-être pe ezali pe na bande ko muso a sombi ali akekuna basangisi basali foji. Il faut qu'on éclaircir monde entier parce que eloko ezobi kisa monguna ko sepela nango te. Yango nazo tuna bino ne ba kambi. Il y a des districts bino nde bakambi o bozo memisa mokumba na nkolo ba précaution ni bozo zo polo bien comme susu teo mutu akufi boye prophète Konde mutu akufi mutu sali mutu azuli kama boye ngo liloba. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à dire que oui, première stratégie nous avons dit c'est sur le plan administratif. Ce que Moni bon, c'est un secret pour personne. Oui. Autrefois jeton o ezalaki ko za la remis pour que mutu akende ko ça il s'agit qui simplement combo yandeko sur le papier et puis accueilli attendami pour na kosa il s'agit mais pour na koza ba précaution que muto ko c'est la global kambote on a commencé à situer même l'adresse yandeko o azokende kosa il s'agit même le numéro na téléphone de sorte que soki mutu alinya ko c'est la global kambo nous avons des archives toko vérifier muto ana est-ce que azalaki officiellement ayaki koluka j pas na biso to aleka par voie frauduleuse. Ça c'est sur le plan administratif. Sur d'autres plans, l'homme de Dieu azako senga monde minyonso azala vigilant. Pona koyeba ko batela
bolam lobiko oya memeli biso to za la vigilance yango na ndenge nini ezate ke non tokende ko brutalement ko tungisa oya sali piraterie non ça veut dire mosambeli nyonso eloba ayeba koyeba soki amoni mutu moko ameki kosala ji oke asalisi pona kozwa lobiko me ya memi yango na ndenge ki a multiplier yango pour que comme mercantile Moutouana, il faut qu'on dénonce automatiquement. Et je pense que l'État a encouragé Titi Diandengwana. Amen. Mosakoli Yannick va traiter prophète comme commerçant. Vous avez TKJ, vous avez un bon makasi, vous avez bénéficié l'homme de Dieu millionnaire grâce à J Yangonde, vous êtes commissaire millionnaire. Réaction à Bino Bakambi aux Alandais. Merci de couper la question. L'homme de Dieu à sa commerçante, à côté de la commerçante, à sa millionnaire pour la moussala on colle la PCA, message joyeux dans mon qui les a pour na ebig samili mabatu. Un jour et mon amboka na tata. J ezali lobiko on colle la PCA pour la maladie ou ya molimo et tout ça mabota et tout ça mo na biso. Ba tu bazo mélanger na kondima nyoso yankole su kat na bango bazo mona pe misala belé onzamba osala bango ji ce qui va tirer ngo prix ndeko journaliste na maladie ko bikisaka ozana prix to salisa ngote moki to pesa ka ko salisa pona esomba citron esomba mama ya kokoti oyo ba ko pesa moto ba tie le sambo pona mutamela azwa lobiko azwa délivrance na nzela ya jiwana biso moko to vandi liboso na bino tona ba témoignage nzamba sala na kati na famille na biso pona ji ngai ndeko na bino na bana otambwisa mama wa boti biso azaka aveugle to koli na quartier Mombele na commune Limete na venu kwa moto numéro 117 bandeko yo ba yebi biso ba mona biso ba yebi mama no mona te pendant 9 ans miso mona raté to kena bopito e simbate balobi ki misisa miso katana otuka suko mona te yango esake to luka nzela lobiko tito landi nzela loba nzambe na nzela ko melaji ko pakolaji mama mona mise funga mande to sur la bonata o mama osala misane awateka biloko na tekaka ngana no simbe na maboka na no tambusele lo nzamba pesa biso likabo pembe na prophète kona azubiso to osala nzambe poto big se milimo abatu o batu ba prophète a millionnaire ndeko journaliste ezali lokuta moto nzamba na message oyo na kati église loba nzambe soki okoti memba kiliti nango o tiko mona te sika batiaka offrande ya prophète konde to offrande mobo spécial ezalaka te loba nzambe église loba nzambe ya mabonza ezalaka te moto aye asambeli alele pa tata azwi kimia azongi ndako moto asenga ba offrande te asengaka ba paix de fonds te akoma millionnaire ndeni pour eza biloko sala na ba église nyonso mais le banzambe eza très différent na ba église nyonso yake avant le banzambe ya donc ndenge stade to na wana pepe na mbongo monga bonze kota na ngote tamu sabitunga te. Merci. Ndenge stade to ndaka omoni keso tunaki bandeko jalousie ba pasteur ya mitema mabe bazana ngo pona moto nzambe ba do critiquer na ba télévision quand ndemo na stade to na wana bandime baka le banzambe na baza ba pona matata prophète ko ndako sala 40 kilits na martyr ezaka plein asaka publicité te achaka banderole te achaka écran o basala carnaval batu batambula te mais bomona na stade tonaka mais bandime ati bakota wana ata moto atika $1 ya prophète konde na panier tambula ezaka te oh ezaka jour to aka ko sambela nzambe pe to ko sala journée na biso ya Sainte Seine ko kanisa Seigneur Jésus-Christ de Nazareth moko te aka wana na $20 $10 ere nango pe kutu ezalaka te mais ezopesa mokili ki motema mabe bazo ina prophète bazo finga ye oh l'homme de Dieu asalaka silence nzamba pesi ye azongisa mabe na mabe te asengela bango mawanzambe za pona bato ba finga ye mais to sengela bandeko bo critique l'homme de Dieu botika bozuka pamela pa ya moto mokite mais pas nzamba atinda prophète kone na mokili niveau na bino na mesure na bino isa niveau ya prophète konde te oh oui silence na biso ba mingi ba mona ngoza faiblesse la faiblesse te tout la na maître ne azalaka to bana o répondre bango ndeko journaliste bana loti lobby
mais tout le monde a bango nyonso wana isa kozanga bonzambe nde tina bango baza na maloba wana pour na moto za nzambe à cause de jamais la benjure à cause de jamais na façon mo boya mabe liboso ya peuple de Dieu. Amen. Pesa Motei rappelez ce combo là. Motei Christophe Béa. Motei Christophe au sala théologie Na sala Motei. Mais autant la Bible ndengeni autant la Bible ndengeni bozo te ya kitoko bo on dit ba sala théologie au sala pas de cours biblique mo côté. Au sala pas Motei. Oh. Bote la Bible ndengeni. Merci ndeko Peggy na mutuno tuni. Ba pharisien pe ba ki pa Christ. Mutuno tuni ba tuna ki Christ. Mais to moni mwana yo deva ba mikolo. Azoloba na sagesse ni to moni place akenda classe te. Akenda pesika morote. Mais maile yo avion wapi. Ye Christ a réponda ki bango eza maile ya CT, eza maile likolo. Lelo pe liloba oyo ena maile bata musunite. Ce qui est na bata musuni ba docteur ba licencié ne le ba wezate mais le ba we uti musika to ba la sika le ba we uti patata mais so le moni prophète mboka uti to kena musuni boyo ba telo ko balamu ekobima mais so ke bimi azaki ne lemba nzambe banda libomo ya mama na ye nzamba prépara ki déjà ye autaki na likolo da cheki na libomo ande ko préparer ya mo lelo mokili Baulinga victoire était le rôle de la connaissance spirituelle à l'école l'air à quitter na makambo un prophète en Nzambe a dans deux paroles bazo benga porte parole ya Nzambe azo un message en Nzambe na l'école a quitter na terre aza sous messager à batu nyos ba na kata terre azo un message à batu ba na terre azo transformer trango et pas en Nzambe c'est gazo sala mission mibale azo ya Nzambe azo ebisa biso azo oyo batu bazolela na musuni azobisa pe tata ya moni loba wezo yikana totangi cours mokilité okoma passer ba ti salonge ba chayo ba poudre na mutu okoma passer l'air au salle église okoma ba yaka na $1000 yaka na $100 si bango bazolinga na mokili doctrine na libande kota mais doctrine eza santage ni ride mais eza semblable référence biblique les ali Motei a repéré sa référence. Référence Motei à Kopesa. Amen. To appuyer oyebimi na monoko Motei na tinetali comment ça va nzambe Motei na basakoli basoko exhorter basote ya matamate le mot de sa biblique ça fait théologique c'est le monde à l'envers le béné par le cancer mais ça m'a promis toujours la première référence na Jean 7 Jean chapitre 7 le verset 14 qui est malembe. Et vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant: comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Tout qui dit, tout y est la 16, Jésus leur répondit: ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Et il n'y a point d'injustice. Pour tous la complet, tous 1 Corinthiens. Tous 1 Corinthiens chapitre 1er, de 6. Il est écrit ceci. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'eût connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Voilà un peu deux références wanam et copie sa biso lumière mutu sa tango nandaku mutata ngo bien ko mona keno sali ki auto topishaka sa sa likolo. Amen. 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 Na botelo micro pesanga micro kotoyo musakoli même bino peka ko sakola mona boye autovanda boye
na ba famille na bino bobotema ba sakolité bobotema ba sai na nzambe te mozo prophétiser makamu ya mutu oyo ba arrière grand-père na ye ba sala ye moko ayeba te kisi nini imagine nini oyo prophète qu'on a kotisa na ba sakoli nyonso église lubanza po esimba parce que les gens pensent que l'église Lubananzambe ce sont des magiciens parce que koyeba penser ya mutu koyeba makamu oyo salama lobby koyeba makamu oyo salama avant mutu na botama ce n'est pas des miséries faut aller un homme spirituel bien faut aller ndoki tous les magiciens bino basakoli vous avez ndoki vous avez sorcier vous avez magicien tout banani auto répondre nini surtout prophète Konde oyobo ayebi mutu na te a prophétiser aux na kati ya mutu wana oyo eleka kala na famille na ye o répondre nini bandeko oyo bangata la biso bino basakoli ndeko journaliste nazoka masoki lelo babengi biso bandoki parce que tozo sakola tala caméra kuna auparavant na bible bato basakola baloba makambo bombama tant bazo sakola nde bazo lakisa na bato ke message naza nango eza yangate me uti likolo l'homme de Dieu message aza nango eza message auti nango epa na nzambe tango aye na buyebi aye nango ayebisi biso totambola na bolingo na bomoko po nzambe azwaka makambo ya bato ebombama alakisaka biso où est le mal. Merci beaucoup pesa Moté Igor baza ko akize église liloba nzambe na ba façon nyonso parce que moni biso tozate ke o to bomba baza ko akize église liloba nzambe na façon nyonso bazo condamner église liloba nzambe bozo salela apostasie église liloba nzambe baza ko condamner église boza ko salela apostasie réaction na bino basali bakambi église po bozo rater ngoloba na ba TVT bokima na bino TV na zubino lelo oko réagir nini par rapport à ba question bande ko belé ba pasteur bande on a belé na ba émission tout le monde toutes les églises ya bande ko ya libanda baza ko condamner église liloba na nzambe bozo ça la apostasie je dis bien je le précise avec force et avec agressivité réaction na bino basali vous parce que yozo parole basali nyos bakoloba après Moussakoli Guilin Pierre-Oloba. Merci messieurs les journalistes na occasion tozui ya ko éclairer opinion comme relax un peu visage na biso face au monde parce que il y a un problème bazo comprendre biso ndé mabé parce que là la apostasie c'est-à-dire en un mot c'est l'abandon de la foi ou déviation de la foi ou que ça là où est contraire na doctrine à Christ parce que toujours prenez doctrine à Christ. C'est vrai, les rois Salomon lobby, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Jésus va botama ba prédisant qui tout ce qui devait est à la colle très et là qu'il était c'est lui qui devait venir. Mais là Christ a bazaki l'information, il y a Messie, bazaki le premier en y parce que bazakota la chair nae. Au lieu de la regarde la prophétie, bon bandota la yemut homme parce qu'il s'attendait fallait Messie na ndenge bomba okanisa. OK, Christ était la confusion, il y a les habitudes. Les razo prêcher pour les pharisiens, Christ a comme le col apostate, c'est-à-dire moto azo devait battre na vrai sens ya nzambe. Donc en réalité, il était dans les positions parce que Christ a dit pour battre bazon asiko na sens. Avant battre bazon c'est la forme. Mais il fallait battre ça la sens parce que forme ezako sungate ngi vanda na ba pharisiens ndenge pesa na mukilelo bien qu'il nous qualifie ya apostasie mais bazo bosana que bangonde bazana position apostasie parce que koki kotanga komba Jésus de Nazareth mais aux autres trahir. Oh, Jésus de Nazareth c'est la parole. Bozong si flèche. Ouais. Jésus Christ de Nazareth mais au fond je le trahis parce que Jésus c'est la parole. Or que l'homme de Dieu côtoyer na mission à kozongi sabat na sens la parole. Le col bango vend la forme mais bakomona comme s'il fait le contraire. Or qu'il ne fait pas le contraire. Ayeko parfait ko bongisa. Ndenge
ndeko atanga verset mo lobi nzamba rosa makambe et moi na miso muté et quoi na mato était matala monté maté Christ est moko avant kende atiki réflexion mo lobi aussi ba disciple lobi j'ai encore beaucoup de choses à vous dire que vous ne pouvez pas supporter maintenant. C'est-à-dire il y a un problème il y a âge ba dans mon kiliba un problème à restituer les temps prophétiques parce que ba kanza ki nzamba za statico nzamba statico te nzambe c'est le mouvement. L'église c'est le fait du mouvement. Ndenge mutu bandaka abotami mwana muke maele neza na niveau mususu. Mais so mutu akoli conception peut changer. Ndenge za ko mwana le mwana muke baroté était moko ko boya ba petite enfance. Il y a un moment Paul a expliqué la réalité dans la Bible. Quand j'étais enfant, si l'héritier était un enfant, a différé d'un esclave, quoi qu'il est le maître de tout. C'est-à-dire, on ressemblait, toi qui es fils, mais toi ressemblais comme esclave, parce que toi qui as difficulté à comprendre notre héritage. Or que l'héritage pour Dieu, c'est la parole, c'est la connaissance. Ce que Paul a l'Israël, il fallait le temps marqué du Père et Ya. Bon, le temps des âges prophétiques. Christ a illustré une femme samaritaine, a ébissé l'air vient, elle est déjà venue, où le vrai adore le Père en esprit. Jésus était l'air de Dieu sur la terre, mais à l'obis où l'air vient. Pourquoi ça, l'ison l'air vient? Jésus a ça, l'ison à l'âge de maturité spirituelle. L'air to comme mati, to comprendre ndé mususu. C'est ça le mystère, il y a l'Iloba Nzambe. L'Iloba qu'on concrétise car c'est un mystère là, que de l'heure vient. Batma comprendre les Nzambe na phase mususu. Toké na premier point, parce que le plus grand mystère de l'Iloba Nzambe est que révéler le profondeur de Dieu. Parce que l'âge de la maturité, c'est comme un mikolo. Bon, quand il Nzambe le quoi moi la mkesute. Tu Nzambe le quoi mikolo. Ba bazan la carte compréhension ou ba comme dans l'ère de la vérité. Il y a les deux grands mystères où ils ont sa dimension prophétique élevée à perfection. Où le ben nango ba mona quoi to comme ba apostate, soit l'apostasie, sur le péché et l'église. Oui. C'est les deux points clés mystères où est troublant mon kilibat c'est la en enfance. Le péché et l'église. Nassim l'église. Parce que pour na batu ba kanta l'église les ali les 4000. Montako Sazarda la muki lelo abi Dieu m'a révélé à tongi église, à Pesipe Combo, à bandi peut enseigner. Oui. Mais or l'église n'est pas les 4000, l'église est universelle, l'église est spirituelle. L'église universelle ne connaît ni l'espace ni le temps. Bah si tu as un temps, tu as un espace pété. L'église est prophétique. C'est-à-dire, Moutinho Sagi n'a droit à ton église. Et puis ça, Moutinho sauté. Zamba Bongsa qui a Moutouria pour sa mystère église. Dengue Jésus-Christ est montant ailleurs. Si Pierre, tu es Pierre. Si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Tant Pierre a libosso za moto. Le deuxième Pierre libanga la révélation. Révélation vanda ina wapi. Pierre a bimisi na katina etant Jésus tuni batu bobo nanga na za nani. Jean-Baptiste, Naza Eli, Naza Jérémie, mais Bino Bobi Naza Nani. Pierre, inspiré par l'Esprit, tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus a dit, mon c'est cette révélation, dit dans ton église Nanga. Ok, Jésus-Christ, Fils de Dieu, et bon, il s'écrit dans 4. C'est ça la base de la révélation, fondation de l'église. Là, Jésus-Christ, Fils de Dieu, parce que Jésus a porté 3 appellations différentes. Fils de Dieu, agneau de Dieu, Fils de l'homme. Les 3 appellations, ils ont le sens nango. Là, fils de l'homme, c'était l'image du jugement. Là, agneau de Dieu, c'était l'image du péché. Mais là, fils de Dieu, c'était l'image de l'amour. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Pour que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, le fils de Dieu, c'est l'expression de l'amour. Le fils de Dieu, c'est l'image de l'œuvre de sur la terre. Nous avons bas esprit, mais il faut assez concrétiser par Batou, aïe le la œuvre. Jésus-Christ, Fils de Dieu, sur l'œuvre de Dieu sur la terre. Jésus-Christ, expression de l'amour. Or, que l'église devait être bâtie selon l'œuvre de Dieu. Sauf total l'œuvre de Dieu, l'église devait avoir une image, une pensée à Yemoko. Nde babi avant d'arrêter dans ndako batbakeli, mais avant dans ndako yemo akela. Ok, ndako akela c'est ça sa pensée. Merci, merci. Torozonga nayo, Moussa Kolikilin, le moni kola do tina raba inspiration. Boso loba bagisa.
Bon, pour na makambo yo ndeko alobi mokili nde comprendre te. Yango moni na Bible bakomi mon peuple périt faute de connaissance. Et ça manquement ya connaissance nde zanga bato. Po moto aloba liloba eke na apostasie bango nde ba libanda. Soko tozwi likambo ya péché. Péché existe, mais banda jardin d'Éden. Makambo nyonso etalaka ne bandeli nango pe koma na suka. Okotanga 10 te ba oleka 1. Moto akobima kamba mwa lobi 10. Non, il faut banda 0 1 ti akei. Makambo nyonso ebandeli na jardin d'Éden. Na création ya monde. Nzamba pesa jamais ordre pas na moto alia aboma a ôter souffle de vie. Non. Satan lokola ebaki secret ya likolonda kiti sankango. Yango moni ndeko nanga mote alobi eza makambo yo bato bayoka te e mata pete na motema ya bato. Moto amonaka makambo ane fanta na l'œil ouvert. Nzamba tindi l'église lobeta na l'œil et que sonde profondeur en nzambe nde bimisi makambo ezo trouble moki. Tikola limisa na compléter question mo inspiré ngai bato tuna vraiment to ba non vérité le lobino bakambi église de Nzambe. Lisumu oyo Adam na Eve basala. Totanga ba classe baloba ono ekobo o aleki mboma. Lisumu ya Adam na Eve. To bango vérité mo na ntiba otala biso. Toyeba makambo te. Lisumu nini oyo Adam na Eve basala na jardin d'Éden. Ya kolia mboma ekobo to ekobo te. Répondre biso yoza mosakoli. Bon na koloba boye. Yango to bande ko parler. Tozonga na jardin. Na jardin ba préciser. Nzamba to akeli mokili, akeli ba être atie biloko nyonso. Makomo akomi ko pesa ba ordre. Alobi na nyama pesi nyama ordre. So batangi na Genèse. Apesi nyama ordre. Apesi moto ordre aitaye ba limite ya moto. Aye ko koma na biloko moto esengela lia. Po yende mutapesi biloko wana. Aye ko définir. Alobi nyama folia bolia boy moto folia boy. Na suka na ngalobi nyonso salami malam. Mais to boye bandeli to loba na katikati ndeni. Est-ce que bakanga mai ebale tomba par la fleuve Congo, ba parler na suka na ngweti. O parler ka fleuve? Non. Tozo na makomi. Bako tangela biso nanu babandi na Genèse. Après bakoya ko Soukana Jérémie. Merci. Tozo makomi na oizo trouble mokili mobimba parce que bazo comprendre te ndenge mosakola ucholoba awa faut mutazo ngane na source. Muta a comprendre bien. Sans source za moi pas mingi. Ya wana ndenge nzamba pesa ki régime alimentaire. A pesi régime alimentaire na moto na ndeke na likolo nyama na zamba mbisi na kati ya mai. Nzamba déterminé ni ne sengri balia. C'est-à-dire que aussi on parle de l'apostasie des journalistes, c'est que ezande batu oyo babimi na penser ya nzambe uta jardin bien ba on est pas na kati apostasie. Vrai ou faux, ba on ba comprendre siko. Ce que tout tanga makomi oza penser en nzambe uta jardin dedans. Ce qui bozana ngo so boto sakango. Gloire à Dieu. Mais ce boto sango de ce que bozana kati apostasie. To tangi na Genèse 1er tu vas dans le 29e verset, Tito Koma, dans 31. Il est écrit, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Je crois qu'on est d'accord. Kanga point moko moko. Tokena 30. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Ce qu'on bandeko, ou aza pasteur, aza prophète, il se croit que non, il y a une vérité. Aza na apostasité, omitala sigo, est-ce que ordonnance o nzamba pesa na dedans pensez oyo ya nzambe oza to ozate soko zali gloire à Dieu soko zali seko na kati apostasie amen ndeko pegi
bolimbisi muke omoni makambo yo etenge to tu elangata 1 heure du temps toko benga yo ne mission mututu po makambo eza moulahi et fou peuple de Dieu et tout à la biso bayeba omoni makambo de kwa lobi batu bato comprendre te otolanda nzambo atala likolo na te ba déterminer biso bango batanga la Bible bango ba oloba ba déterminer biso ke péché nini alaki na jardin de Éden pasero akoleka lobi yango omoni monde lelo tozwi nano monde lelo monde tout ba kotonga na linéa liloba liloba ete ya ba oui mais bateau basali marche na France ba mindelo ba osala marche na France ke ba kanga ba bateau ba bomba banyama te mais bateau comprendre te nzambe etana ndeko moko ayemba les 4 êtres vivants mais ça là qui a petit flash mais réalité yango yo mais bat mamoni litumabe nzambe na trône na ya 4 êtres vivants ba citer biso 4 êtres vivants ba être ngo banana ba citer na mono matisi chaleur te moni mokilebele to bunga ya moni prophète na rozonga na sujet moko po na pesa bandeko omoni bandeko to dans la reconnaissance mokili soki eza reconnaissant na moto oyo te mokili obeba peuple congolais efa féliciter makambo surtout à propos ya J ndeko pegi eloko ekotianga liloba eza miracle te eza badiri ya prophète nakuta na prophète asakolinga prophète na badiri na ye ayekoloba boye boya to sambela nzambe po église oyo eza ya ngate eza ya bino te eza ya tata mais église oyo ekotikala na maboko ya l'état yo tangelanga un serviteur de Dieu ni na ville oyo aloba église o tata peti eza ya yete mais tout le monde a rebellé ba l'église bakomi bakombo na bango mais prophète azwa église aloba kango bien ni ya famille na ye malobi makambo yo eza richesse nzamba peti na race noire po etombola kita mais biso moko ba noir tout fulango pied mais l'état akoya ko fongola misu tango batu mutu bakoya l'état nde singela sécuriser œuvre oyo. Merci Mosigile na moni monter Igor Bible fongwami Bible fongwami on appelle ça éclaircissement mususu par rapport à péché. Oui. Et ndenge de bois qui les 4 êtres vivants na bagi église prophétique. Oui. Ok, l'église devait être sensible na matière prophétique. Pour beaucoup qualifier mon apostate pendant que aille na vérité au bino échappé bino parce que vous avez un regard prophétique. Oui. Aujourd'hui Mukanda Osée chapitre 2 verset 20. En ces jours-là, je traiterai pour eux une alliance avec le bête des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, le paix, la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Nzamba paix sa promesse et alliance. Parce qu'il fallait vrai homme de Dieu en alliance. Et une alliance prophétique, mais Nzamba paix sa promesse, mouton l'air en alliance, il y aurait une relation et aux zonga. Il illustrer 4 types des êtres. Il parle de l'homme, il illustrer oiseaux, les reptiles, les poissons, les reptiles, et les bêtes, les animaux. Dans toute la création de Zambasala, la création est divisée en 2 blocs. Et c'est la création animée et inanimée. Les créations animées, c'est la création qui va posséder souffle de vie, présence d'un moko. Parce que Babi, en réalité, l'homme, c'est le souffle de tout-puissant. C'est-à-dire, Banzete, Bamaï, Bangomba, ça fait partie de la création inanimée. Il bouge à rater. Il bouge à l'aide avant, mais ils ont la création animée, ils ont la 4. Au Nzambe, quand la place va dans la jeunesse, tant on peut ça monter ordre pour le gérant, responsable de la création. Abi, azopé ça ordre naba onyo en soi bazana souffle de vie. Ba on peut pas lire Rambo malamati. OK na ba création au bazana souffle de vie zara montu nyamambis ndek. Ndé tout ça les 4 êtres vivants. Si Nzamba appelle sa promesse prophétique, il y aura un temps
alliance wana ozonga siko batu bamitu na raté na kata jardin il y avait pas le tuerie parce que babi a kolongo les paix ils ont fait sa image à bitumba guerre nation eza babi nation insécurité basa réalisation nini il y a tuerie s'il y a beaucoup de tuerie bien ils ont nation moins insécurité ndé ba pesa exemple à États-Unis et babi auto il y a criminalité les qui m'a cassé États-Unis parce que il y a trop de tueries babi ce qu'on l'air wana ba kolongo les paix étant ba kolongo les paix ça réalisation nini a kolongo la ko bomana to bomana sous-té parce que l'autre ben dans insécurité quand il y a les tueries et ça quand montunde à même insécurité vers l'être bah être union sauf aller bas là-bas c'est donner la paix so to boy ko bomana to mi pesani kimia parce que alliance on est bien moi aussi à sakolaki pesa mon sakoli micro kuna bande bozo tala biso pardon les mots nazo est-ce que vous comprenez ce que n'engé degré et monsieur Zoromata et puis j'espère que vous avez bic na papier vos enseignements pour aux assos émission te na ko mona ngo et combien enseignement mutuna montage bic na papier akomaka na ndenge mabete mosakoli batunio sur le monde baza kolanda et puis bande ko surtout ba païen bande ko na ba melaka bangi ba melaka zododo naba passer mususu bana na ba ba lela église lo ba makasi ba bin surtout prophète Konde sympa mais eloko kodami musunyo kolia musunyo yo yango nde bomaka bato yango kaka nde makamu vraiment est-ce que son abiso ce que ça boue est-ce que pose la pondi mama mondi mia liloba il faut lire kaka musunité to fule musuni so zolia musuni moza mondi mi église liloba au monde royaume de cieux tout au monde royaume de cieux est-ce critère nini ya mutu ezali pour bengama mundi mi liloba est-ce que faut soka baptême tout rose pe baptême te moins molia no musunité répondre comme ça bah ça les belé va réagir pour te préciser opinion parce que aux enseignements ndeko journaliste pose à mundi mi liloba d'ailleurs quand ça mundi mi liloba ils ont 50 conditions moko boy ba komaka mundi mi liloba te mais ba bota maka mundi mi liloba oh oui parce que ça na ba ponami o nzamba pona déjà so nzamba poni yo te ça difficile au côté de l'église ba ba finga kawana c'est parce que bazana bilembo na nzambe te ça tel peu au monde bazo finga par-ci par-là bo bazana bilembo na nzambe ako critiquer lelo mais lobby ako se retrouver kana kacha liloba biso toza ba mso to critica lelo toza parce que toza na bilembo wana ya nzambe misuni na liloba eza mobeko teza connaissance utile kolo nzambe apesi na bato pozonga na mboka na nzambe côté to uta esengeli olongwa na kolia misuni olongwa na makila eza barrière entre mutu na nzambe esongo zolongola makila même so batangi na Esaïe wana ba prophète balobela batangaka bible biso ka totangaka biso tokomango te bakongole pe bakomango te Esaïe lobi tango bazo sambela na makila na maboko nzambe azaka na difficulté ola sambo na bango akipa ngo te eza biblique mais za connaissance ena iloba pona ko assurer mundi mnyoso iloba oza na privilège mokolo asuko mona mboka na nzambe longwa kaka na kotoucher makila c'est fini. Montez avec ça. Ecclésiaste chapitre 3, tu découvrir sagesse à Salomon parce que Batnio Sobadasio, Salomon a qui poussé un esprit en Zam. Donc les hommes poussés par l'esprit, Baloba et Natin en Zam. Aujourd'hui, à partir à 18e verset, j'ai dit à mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que de bêtes. Ça dit à misi secret. Ça dit nous allons prouver mon truc ya zape kwa nyama. To continuer. Car les sorts du fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux-mêmes sorts comme Merlin ainsi l'autre. Ils ont tous un même souffle. Tous bango inutile. Seulement habituana pe mara moko. To continuer. Akeabi est la supériorité de l'homme si la bête est nulle car tout est vanité. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait la poussière et tout retourne à la poussière. Il y a un secret ici. Il y a une loi au cher fait subir. Cher le cause de poussière fait son peau poussière. Il y a un homme tout ça koufi bakina kundot. Pour loin ne koksamat. Mais ce qu'on y a makomi suka libuma moto comment? C'est contre la loi nanti. Au lieu il y a pèse à chair. Nous avons le même chair. Ndenge pour la quelque part, toute chair est chair,
Mais l'autre chair est la chair de l'homme, des quadrupèdes et des oiseaux. Mais tous, c'est la même chair. Mais la chair fait subir l'eau aux ondes à poussière. Il y a un moment où on va couler pour les ondes à poussière. Mais t'as le contraire, c'est ça le problème, le secret. Or, l'îloba, ils ont été au bois au lia missionné. Non. Au bois au lia missionné, conséquence et connaissance de moni. Le secret, c'est quoi? Nzamba linga qui te que ba être ba s'offenser, ba sa la mabe, ba s'entretuer. Ba za eloro moko. Ya un moment qui nous a rouge, ya ba pesa rouge. Le même sang, le même chair. Donc, différence c'est quand la carapace. Mais le même contenu. Nzambe zaka asala ki bon pour la sabon nzambe na ye. Asala muso na forme humain, muso na forme à nyama, muso na forme à oiseau, muso na forme à poisson. Mais tous ces contenus soufflent na ye. C'est ça notre unité. Merci beaucoup. To expliquer pour na makamba nyama, mais ndeko to tsengo pia biso tamu kolo muso. Mais makamba ji o bango ba oloba. Vous avez ji. Mais étant produit on cola petit. Na yesai, mais nzamba tala interdit à ji na Bible. Oh, oui. Nzamba tala interdit à ji na Bible. Gédéon nzamba to benga Gédéon kende bitumba ato lamuta ke voyant héros Gédéon to banga nzamba tindi ange alobi na ange loba na Gédéon azwa ji o ezana panier amela a contre force et kopeta force au kende bitumba yango moni tangu nzamba tala texte wana aye ko kanga yango alobi na Daniel sele makambo et ko fongwa manatan à venir. Mais peuple noir est face là. Pour makambo et fongwami, bison de te découvrir en haut. Nalanda mundele moko a to parler à lobi boy. Monde mobimba babota mana tata moko. Ba koko moko. Mais koko ngata africain. Mais c'est la prophétie. Donc pour na biso ba noir et tengeli to sepela. Que makambo malamu ebota mikati na biso tolongo la distraction bato ba oya wana bato tia biso na kati ya distraction makambo ya malamu ebota ya on a to rappeler hein koloba na gouvernement église est à l'état produit oyo bango ba on négliger lelo et ko tombola ba nation mututu na mikoleko ya bango ba regretter. Alors, étant makambo na bango, na biso, na ba congolais to soutenir ango. Mais ba pirater boko kanga bangote. Yoka. Mais bango ba tele boso ba funda ka prophète ba ke no kanga ya no samba. Yoka na bisao. Yoka. Omoni bana na Israël ba na ba problème. Na peuple moko et ibi arche ekei. Peuple ba Philistin ba mona ndire ke ba zui. Tango Israël récupérer arche bakomi koke na nzela arche tende kokende mutu moka bimi dans le neya ye a corriger yango atong tango dans le neya kufi makama nzambe ba pirata rangote yango moni prophète avanda kimia nzambe atala likolo pourquoi yo to lo bani bandela na yo lobi bo bato traiter bino comme lâche non mondo nzamba kela ngona silence omoni mondo et ça nzamba kela on a silence nzamba kela monde na bruité yango mona at manifester na silence. Merci Mosakoli bandeko toza ko continuer magazine kitoko école de l'église de Nzambe na assir prochainement tokolobela eloko moko na moko soki kolo apesi biso ngolu apesi biso pema tokolobela pe tokolobela doctrine tokolobela liturgie tokolobela eloko moko na moko po bozora ba matière parce que ils allaient enseignement moté igor torozonga no muke au préciser marambaji parce que moniji marambaji mukileza robunga muke na si ozali na moi précision mususu. Oui, mais c'est les journalistes. Il n'y a pas de mystique na kataju comme si prophète a une loro moïse contraire à Jésus Nazareth. Ok, tant babi les sali ils ont na combat Yesu. Ce que batika la combat Yesu. Mais ok, les combats se bomi c'est na kati. Oh. Donc ça dit les salis ne viendra que la parole. Prophète a mis si musique a mis la parole.
à qui mène Jésus qui Nazareth hein ils ont secret à parole oh ils ont dit qui m'a biso parce que nature a péché et corrompt biso mais sotali na Genèse 4 Dieu a déjà pourvu il y a un moment dans jardin na bateau ba sensible dans ma Bible ba bi que na jardin ça ba 3 arbres 2 arbres qui spirituels mystiques à bomba qui mais il y a un autre arbre physique babi l'arbre de conscience du bien du mal l'arbre de vie et l'arbre de toute espèce dans le jardin ils ont dit sikanza ba pouvoir na tous les besoins de l'homme dans babi arbre de toute espèce ça dit Dieu a pourvu à tous les besoins alimentaires sanitaires ya motu tout était caché dans la nature il y a un moni nzamba tika leso na banyama nyama so abela kena lia kiswa au mona ke bro akelia matiti parce que nzamba tsaka de guérison dans la nature le quoi de comme une nature pécheresse to perdre qui cet avantage ce que moto na makama nzambe il faut azong sa secret nature il y a un moni ji on a ba mona mystique ils ont pas produit nature ils ont musique atin nzamba inspiré que soit citron soit pétrole soit ma kokoti ce que bateau baza ba chercher bon que telle ba propriété dans citron ils ont un pétrole ils ont ma kokoti bon là que il y a une vérité en nature nzamba musique a secret nature ils ont mystique Christ aye abiksi ba multiples façons et comme na mutu mususu abi azaki akolo banobo bika obiki mais comme na mutu mususu appliquer bou abwaki soyi na ye na mabele appliquer a tie mutu na miso abiki sokola mutabiki ce que Jésus comme un magicien na minute wana ça dit ezali image ya bonzambe zaka na dimension te mutu na bonzambe ayaka ko confondre même l'intelligence des hommes il y a un mot Paul obi nzamba ressemble makambo eleki maele ya batu et confondre les sages et les intelligents. Alors, en réalité, magie, ça confond l'intelligence à battre. Ils ont un mystère en Zam. Bati Karoboya pour rien parce que Nzamba zong si la loi de la nature. Quand nous ça monter, Nzamba prévoit conséquences te na batu baza ko pirater. Pour te comme ça na di piraterie ya magie. Est-ce que ba pirater Nzamba so au pirater Nzamba ko na problème yo mokoti. Il y a un prophète azana tina ko venger na musunité. Le ko les Nzamba tapé ça qui Nzamba ta contrôler ngo. So yozwi loko eza nzambe okesala mabe nzambe mtobeta o nzambe robeta bango parce que ba piratara o eza sainté basakana na o eza sacreté eza œuvre ya mutute pour so talika jiwana eza difficile moto abimisango na bomoto boy so za inspiré te natikali kaka na yo eza na ba investigation to sali eza na ndeko moko na Kinkole ami bengi prophète ami bengi nini azali ko utiliser ko salela liturgie église de Bananzambe na yebité liturgie en église de Bananzambe prochainement tu la doctrine ou liturgie mais na to nager dans likolo est-ce que autorisa église autorisa soki muto longo une église et qu'a créé lingoma na yi a utiliser à ça la doctrine to liturgie église oyo nzambe a côté ça et pas monti na minaye à ça la liturgie oyo mokile salate soki na zongi et pas bandeko basango pour na ça la liturgie ba kinalongo ba classe ba nena ba ne ba tangela tina ba doctorant en liturgie menkolo atina mosali na ye motina minaye à ça la liturgie oyo à côté lango kela cité nzamba prévoir conséquences te pour na bandeko bazo salela donc liturgie ya batu sans autorisation et puis bazo opérer en ba miracle. Il y a un secret, il y a un yote simba gate, à tout forcer. Il y a un étage Arobi gagne na musuni mais azana ba conséquences spirituelles. Le bâti est petit la unique, un unique. Ça dit, c'est vrai, tout dans le monde il y a corruption, nature humaine est toujours corrompue. Et batu est nature à battre. Mais corrompre no ya moto mais ba corrompre nzambe te ça dit nzambe mo vera na eloko na ye soko eza ye mo azana nango liko nango c'est ça le plus grand grandeur à l'homme de Dieu et batu po basa ba liturgie nyoso begis to mona menene basala ba conférence bazo ba temps pour ba composer liturgie mais liturgie le bébé na jour manko Nzamba révélé par prophète dans Apocalypse 19 liturgie église il y a un mystère église donc moutaki ne dia baksa ide une église tout était concis dans la Bible il fallait ramasser terre bo moto intelligence no quotité il y a un babi église tout même dans kansia Nzambe yango wana ça dit prophète azo liturgie le bana jour moko Nzamba inspiré tala l'église fait tambola tala l'église la jour moko
à ça la conférence à ça batouté à ça la conférence pas ça la liturgie c'est-à-dire il loko ils ont nzambe sacré so yoke OK na on ndenge na simbate mais banzembo malamu to ngona moto banzembo utaka na bible banzembo mutayembi a prier te le côté mais nzembo esali ba miracle nango nzembo bikisi bato nzembo bengani ba démon donc liloba et cotiming na ba cantique tonengini na ba nzembo musu créé par l'homme de Dieu tonengini expliquez sur notre côté non Babi Dieu siège au milieu de louanges et d'adoration de son peuple. Le plus grand mystère de Dieu c'est la louange. On nous a makela moto pona loba lobarate. Nzamba kela moto pa rendre louange. Babi nous sommes créés à l'ouvrage pour rendre honneur à son nom. Yamon nzamba c'est la pas moto louange adoration. Avant d'aller qu'en adoration, yamon église à qui ba quoi ko te balo babilo balo ganga. Alors il fallait un jour tout comme tout ça la différence entre la louange de Dieu et la louange des hommes. Oh, Ezali. La louange des hommes Ezali. Bon. La louange de Dieu. La louange de Batouane Big Sarate. Ah. Ils ont la sensation là. Ça dit présent dans le chant. Nous avons un mystère à la sensation. Nous avons un bâti combat Jésus. Nous avons une sensation. Mais que Big ça âme. Exact dimension. Si comme nous avons Big ça âme. Ezali. Et puis ça nous avons tenu à sauter. Il faut nous tourner la louange de Dieu. Oh. La louange de Dieu. Mon Bible c'est le chant. Bon. Bible mon est dans le chant parce que nous avons besoin de Dieu. Bon. Il y a un sa dimension prophète qu'il a l'esprit de la lettre. Azu écriture comme son zembo. Bible comme simple, comme j'ai panaï et comme chant. OK, ce qu'on comme écriture, OK, il a vu l'esprit dans l'écriture, dans la parole. Ce qu'on l'air monta comme son zembo et comme une dimension musus. OK, babi Dieu vit au milieu des louanges. Bi pas louange dans un besoin benga, ils ont mouvé présence ensemble. Or là où la première dit est mouvé, crée des guérisons des miracles. Il y a un moment là to big en forcé té. Car on est fait à louange, il y a le mystère et ça ma vie bandim. Prophète à l'obaraté venez recevoir. Le fait car sur banzembo eza nzambe, de quoi on a remède Paul a ça la différence entre la louange des hommes et la louange de Dieu. Ça existe dans la Bible. Moto azuma Bible verset Bible azuma kansina moto asali vie sociale a sangisa yembi. Et ça louange moto yembe nzambe, ma yembi nzemba nzambe te. Oui, tokozwa makomi. Romains 2. Ouais. Chapitre 2 verset 29. Voilà. Il est ainsi écrit: mais les Juifs, c'est celui qui l'est intérieurement et la circoncision c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces Juifs ne vient pas des hommes mais de Dieu. Louange à les Juifs, les Juifs c'est celui qui est intérieur, c'est-à-dire l'air de comprendre Bonzambe. L'air de comprendre Bonzambe, c'est la différence. Donc il y a des chants où Nzambe est moi compositeur, il y a moi petit rythme, il y a moi petit tout. Il y a un prophète qui a pas prophète et ça a raté qu'à 8 ans qui est composé Togo en plein massangoli inspiration qui t'a yembi azo l'acception justement pour tel verset biblique azo qui tente à sa composition automatique et puis c'est verset biblique parce que tant que verset biblique et ça correspond à la taille spirituelle à temps parce qu'un homme de Dieu aza quoi la voix de Dieu aza quoi l'intercesseur. Donc quand il y a un événement, il faut exprimer la parole dans le chant. Merci beaucoup. Ndeko Patrick Toleka kote bandeko basali bazwa parole mongo loba pona auto gagner temps prochainement auto kenango siko na thème moko po bozo sko enseigner parce que beaucoup de monde comprendre nanenge to bandeli nanenge nkolo zo inspiré nanenge nkolo zo kitisa mayele na basali na ye bozo mona ke ekomi ba enseignement. Donc il y a un second nous ça là que prochainement tu auras doctrine ou bien liturgie pour bozo enseignement makati bozo la paix reconnaissant enseignement bozo zoyango na banani bozo alors tu bandi awa moi c'est ni noko bakisa otoke moko moko. Merci de ko na malobo pesi biso lisusu batu mingi ba comprendre la vérité nzambe te yango basolo bakile ba nzambe tozana apostasie ba comprendre la vérité nzambe te or apostasie là parmi cet esprit satanique bangonde bazana apostasie pona ba utiliser makambo ya satan na église na bango moto yo azana apostasie banaka
esika wana vérité ekozala te, esika wana amour eza te, esika wana makambo ya nzambe ekovanda te. Mais soko te l'église loba nzambe bande bandeli ti suka na yango okomona vérité eza na kati ya loba nzambe. Kati l'église loba nzambe ba expliquer bandimi vraie doctrine o nzambe apesi uti likolo mokili biso nyonso bato nzambe atina mokili biloko na osenga pa bandeko tout la reconnaissant et pas l'homme de Dieu prophète qu'on n'est pas Dominique. Na message oyo nango ya vérité ceux qui t'ont limité nzambe un jour à juger biso. Amen. Merci na l'homme de Dieu mokili ebiki à travers yo papa ata bato ondimate mais ba ponami baza bilembo tata bazo ndima pote nzambe osela la bango. Amen. Merci monsieur journaliste. S'il faut qu'on bâtisse quelque chose, je prends 2 points d'abord pour l'apostasie toujours. Eza église Liloba et côté l'apostasie Liloba ezo batela effectivement de Liloba. Liloba et kozongisa effectivement Liloba. Ce qui bandeko bakota la biso moke na liste c'est moko Jésus-Christ alobaki. Na Luc chapitre 8 je crois bien. Oh yalobi ezai na tata moko azaki na molona abimi lelo ba pasteur ba utiliser kango mingi pour na sémence. Venez s'aimer ceci cela. Mais à travers l'homme de Dieu a pesi biso explication claire ya maloba wana. Alobi moto ay ko semer ay ko lona sémence wana ezande liloba. Alors tant ay ko semer liloba wana, c'est-à-dire la vraie parole, la parole pure, la vérité en nzambe. Tant ay ko semer ango apesi biso différentes sortes ya mabele place ekoyaki. Abi liloba ne koyaki na nzela. A expliquer banani ango eza nzela. Abi parti mosusu ekoyaki na libanga. A expliquer libanga banani. Alobi parti mosusu ekoyaki na place ya nzube. Nzube ango nani. A ko expliquer abi mosusu ekoyaki na bonne terre. C'est quoi alobi bonne terre? Eza oyo epesi Bouma, on ndenge tata lingaki. Mais so tali bien. Bato bazana apostasie za justement bato bazwa ki liloba, basimbi Bible. Mais à cause ya pasi ya mokili, à cause ya nzala, à sacrifier vérité dans Nzambe. On retourne en journaliste comment? Je vais vous expliquer. Oui, Nzambe alobi na moto, lia matiti na mbuma. Moto muso alobi ah, bongo lokwa na voyager na nzela mai. Nakuta ni ba péché. Bazote kambisi nasa ni lokwa nazo kanza na lia kaka essaye le mongote essaye na garder parole ton na sacrifier parole na sacrifier parole à cause ya nini ya nzala ya ngone évangile du ventre o batu bakanisi ki l'homme de Dieu ko contredire me contraindre ko zongisa molia o nzambe asengaki ke non to lia ya ngona il faut to respecter bango ni bazana katel bungna et puis enfin pona o ezagi nazo su ki sa pona ko senga libota. L'homme de Dieu, imagine ezaneti bengi Pierre, hein, apesa ki lisesemo ko abeti lisolo ya papa o babengi Lot. Abi Lot avandaki na mokili, mais libota o avandaki babandaki ko sala ba œuvre criminelle. Œuvre criminelle, nabi criminel za moto asani, moto abomaka. Mais babi Lot azaki chaque jour motema nezaki ko tungisa tango azomona pe azoyoka ba crime bato bazo sala. Donc l'homme de Dieu monte manae chaque jour molimo chaque oza komi tungisa tango azomona ndenge tozo boma mais asengi na libota na nzambe bango nde ba abandonner foi na nzambe mais mondimi ya liloba ko abandonner foi te. Amen. Kondima na epa na nzambe simba liloba simba vérité au l'homme de Dieu nango yango nde ekopesa o lobiko. C'est ça la persévérance yango mo na hébreu balobi to abandonner te. Amen. C'est la persévérance. Nasuka, ou à persévérer, ti nasuka, à cause de tomber panaya. Amen. Pesa motei, oui motei. Amen. De konanga ipegi. Na ko zongela misunya pona osukisa na vexe mususu moko pona osukisa na mukuse. Oruna sanzambe ba difficulté na ngote basala lango pe débattre. Eza oruna se uti patata. So sali débat oruna sanzambe ulikolo ba problème. Yemo ka betaka.
soki nzambe ayibalia matiti na mbuma eza ordonnance ya nzambe ebandi na jardin d'Éden. Tokoba verset moko Somme 54 verset 14 ekomami boye ye akokolisaka matiti mpo na bibwele ndunda mpe mpo na kosungaka moto ete ebimisa kolia kati na mabele. Soki bato wana bazoganga bauti pa Satan lukaka trouble bato baza na elembo ya nzambe lilobo eza ya nzambe profeta auti pa nzambe so bilembo nyonso ya Satan bango nyonso ala basili babilo basala la voix ya Satan. Christ mpe bapozaki question bafarisien yo tosala na nguya nani outi pa nani Christ abe na outi pa ya tata ngamo na kiti na terre mpo milimo bato ebika. Tozwi yango na Jean chapitre 8 verset 43 à 44 réponse à Christ. Pona nini bokososola lisolo na ngai te mutuna po ete boyebi koyoka liloba na ngai te. Bino bouti na tata na bino Satana pe mokano na bino ejali ete bosala posa na tata na bino ye mobomi na bato longwa na ebandeli etelemi kati na solo te po ete solo ejali kati na ye te wana ekososolaka ye lokuta ejali kososola makambo na ye moko po ete ajali mobuki na kuta pe tata na ye yango. Yamoni batu nyonso bazoteya basala ba musala Satana celui besala musala nzambe yamoni ba combattre celui lo ba poye na vérité so ba otela siko prophète notre petit prophète merci oui na musala ozuto yaki batu pamba oui ba district nyonso province nyonso pe ville ya Kinshasa monde entier ba nyonso liloba na ba serviteur nyonso ya monde entier ya ville ya Kinshasa merci tokanga mana liloba total la visionnaire na biso c'est l'homme de Dieu prophète konde azor maramupa tata à qui sont pas na biso pour connaissance de vie en fouté à mokili recombattre mais bazana nguya ko longa biso pour victoire sur la bête et sur les faux prophètes. Amen. Amen. Oui monté. Merci ndeko Peggy ngai na clôturer na likambo Italie na zone kana likambo Italie apostasie. Oui. Ndenge ba définir papa Moté Igor abandon d'une doctrine. Ndeko na ngai nenge toza boye makambona ya apostasie ebandi lelo te ezaki même na époque ya Paul parmi bato wana baza kotroubler église ya Nzambe tozaki na Hyménée na Philète tokozwa makomi mpona koclôturer na 2 Timothée 2 tokali na 14 ti tokiti na 18 ekomami boye rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes des mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui l'écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profonds, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. De ces nombres sont Hyménée et Philète, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Donc, automona lelo, et c'est ça, Hyménée, Philète, détourner batu, na voix nzambe. Pour ne pas se bloquer, la vérité. Donc, la vraie vérité, c'est la pensée primitive de Dieu, na jardin d'Éden. Donc, moutou a pensé automatiquement à ça vrai. Mais à se détourner la pensée nzambe, automatiquement yende à la carte apostasie. Amen. Amen. Pesa bana sima. Amen. Amen. Donc au sala moi ajoute muke na o Italie péché originel. Na mukanda na Lévitique chapitre 17 verset 14. Soko tangi titre na ba komi défense de manger du sang. Lévitique chapitre 17 verset 14 Totangi Bouye. Car l'âme de toute chair c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Donc voilà, il o foti kamusuni o poni po ya ressemble nzambe nzamba ko yoka to simba kamusuni nzamba ko yoka ote soko simba kamusuni nzamba ko yoka ote na mukande Esaïe 1
Ésaïe 1, verset 12 à 15. Et comment m'iboué. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de suivre mes parvis. Na 15 balobini et comment minine. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Liloba nzambe yango wana tant mutayaka panzambe condition nde bande ko balobi ne bosi ko yoka nyonso yango wana nazongi na question de balobi apostasie définition nango abandon de la foi. L'homme de Dieu est central ya foi. Il y a en aucun jour à wanga nzambe na ye. En aucun jour à boya nzambe na ye. Tout au contraire ça kabandimi tia kondima nzambe na biso ko sala. Alors pour na ko chiter na apostasie toujours na piscine à Bethesda. Jésus a eu à côté malade pendant 38 ans. A tourné olali kaka boy abi mutako secourir nga ko esa na piscine azate. Yesu ayebise lève-toi, prends ton lit et marche. Mais le lo bande ko na biso basimba ka Bible ba mo ça le contraire. Yesu aloba ki lève-toi, prends ton lit et marche. Mais bande ko na biso basimba ba comment ça le contraire ko ça te mabele. Ba comment ça ba délivrance ba bimsa ba setena makolo délivrance ba popula ba to michoir. Eza apostasie. Or na kotala abandon de la foi ba pasteur mi ba sali abandon de la foi. Donc na ko sala abandon de la foi to ko na momo sous c'est la crise. Ba to na crise vraie doctrine oyo. Alors li lo ba nzambe eza doctrine oyo wuti likolo nzamba pesi yango l'homme de Dieu. Donc voilà pour na ko suki ça yango na pesi bande ko nanga maloba. Amen. Amen de kopegi. Amen. Nalingana loba muke concernant toujours apostasie peuple bozolanda boko samate bozala penza ba peuple moko baza intelligent pesage intelligence ba pesa ga pas mutute mais intelligence on nzamba inspiraka ipana basambeli likolo webi ndeko pegi yana bandeko mususu ba soi-disant ceux qui abandé ko prêcher selon ye azote azo prophétiser selon ye ceux qui ayebani penza te na mukini po ayebana il faut atanga kombo ya prophète Konde po ayebana il faut atanga a critiquer J a critiquer même na doctrine oya liloba mais apostasie uti wapi eza makambo banda na ancien testament bato babande toujours qu'on se contredire pour la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est profond pesant insondable pour mutoye ba ko sonder parole de Dieu na ba contenir nyoso eza na kati il faut utalikolo débat ya apostasie ce totali bande ko batangela biso na acte des apôtres 21 acte des apôtres chapitre 21 na verset 21 au moins pas et moi débat muke zalaki ezeloko bato bakoki ko tirer comme leçon pour na auto za ko expliquer ce concernant apostasie. Oui, acte des apôtres chapitre 21 le verset 20. Il est ainsi écrit: quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent: tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Amen. Amen. Ce bokiti na se muke okomona ezalaki débat bandeko basimbi mibeko nzambe baye kotelemela ndeko na biso Paul abande ko expliquer mo muke verset bauta koloba wa concernant circoncision tango aye a expliquer bango alobi circoncision eza oya bino bosala na nzoto te circoncision eza na ndenge ya molimo. C'est la même chose na ndenge bazo critiquer l'homme de Dieu lelo même il ba ke tozana apostasie te azo expliquer makambo eza clair et apostasie eza nini eza kolongola moto na foi en Jésus. Or l'homme de Dieu aza kotindika bato na foi esika ya Christ soki bato bamonaki vérité na kati na lobate balingaki balanda te alors bao ba comprendre nanu liloba penza te yango bazoloba ke toza ba apostate or ke toza bongo te na yo muto za musika ozolanda liloba ko jijaka muto na musika te soko yoki critique
nyonso na bato balobaka concernant liloba ko critiquer na musika te pusana pembeni tuna esika selili ya église liloba izali ba ko expliquer yo en détail. Amen. Amen. Amen ndeko Peggy. Amen. Na oyo nyonso tu bandeko balobi na lingi na tirer attention kaka na 2 points. Oui. Premier point pour na péché originel et puis deuxième point pour na jus. Ndeko Peggy pour na ba émission ya boye ngana ko souhaiter la prochaine occasion bandeko bazala kapoto solo laka. To ça na biso débattre. Mais to lukaka vraie solution. Pour na nini? To ce que yoki na mokibalobi te parfois baliaki mbuma parfois ezalaki ekobo au juste vraie réponse ezali nini. On a ngana to na bano yango wana. Eloko yo nzamba se autoriser lobi ki bobota bobala siko eza ekobo en quoi? Est-ce pas ça qu'on confondre fornication et loko déjà nzamba se autoriser moyen na kota na détail wana ezalité pour na ngaki bango bazala to meka ko solo la pour na problème ya jus lobi makambo ya piraterie ainsi de suite. Ndeko Peggy jus si to lobela yango to zo temps ebele mingi mais to yeba ke nzambe apesaka moto na temps na ye jus oto za ko lobela lelo oyebi ke Ezekias abikaka na jus wana à travers Isaïe. Mais abini quand il se trouve du jus dans une grappe on dit ne la détruis pas. C'est-à-dire ce que totali grappe wana mais totali lelo pas Isaïe abini azwa figue na kati ya masse eza na Isaïe 38 verset 21. Ezekiel azaki na pasi na ba extérieur ya makasi mais azika ka jus na kati ya nini nde baye ko masse kati na Ezekiel asali nini abiki eza temps Isaïe. Mais si lelo à travers l'homme de Bible on a kati ya masse est-ce que mabeni ni nzamba sali pour la piraterie oui ça pose pas problème. Oye bakaza mosali ya nzambe moko apesaka giazi kani akenda ko bikisa mwana est-ce que motonga bikaki parce que alobaki nini oyo ezali kani na ngai ji oyo eza ya prophète Konde soka apesi yo bikisa moto akobika mais soko lingo sala wana lolenge na yo ndeko yango zoka ba conséquences et ba melaki ji ba kufi est-ce que ezalaki ji o wapi est-ce que uti pesa maboko ya prophète giazi asimbaki kani mais ezalaki ya yete o baza ko simba eza ya bangote ba ya prophète aboya moto te biso to yokaki yango to pusani to moni ki loko ya solezo bikisa mabota na biso congolais pourquoi ajija ke loko na mosika totika eloko ne loko na mokolo yango oza ko yisa bandeko yango wana. Amen. Amen. Amen ndeko Peggy. Amen. Quelque part na ngoloba Bible yo totangi lelo tango biso tozaki mike tozo bandi classe Bible bomba maki totangi catéchisme parce que bandeko na biso envoila balinga ki Bible ezala accessible na tout le monde te mais kotala quelque part pe na Bible ngo bandeko envoila bakamata ki partie mususu makomi babomba ki ngo entre autres péché originel mais te komona ndeko na biso Daniel na makomi kuna lobi makambo oyo ekobombama secrète jusqu'au temps de la fin mais lelo tomoni na nzela ya prophète Konde Mpolo Dominique livre oyo ezalaki sele ebombamaki efungwani tango Bible efungwani kombo ya nzambe toyebi yango à travers église liloba na nzambe na nzela ya prophète Konde Mpolo Dominique pe na nzela na ye toyeba péché originel. Il n'y a pas de débat. Merci beaucoup bandeko Bulandi biso. Toujours rappeler bino que ozali émission spéciale toujours ça moi tout ça na basali nzambe nion sezate parce que ils sont plus de 1000 quelques. Yango à travers Bakambia district na Bakambi o bazako Kamba province toujours ko sala ba émission oyo pona éclaircir opinion éclaircir o bolobaka o basali balobaka na télévision te bouti koyoka réponse oh basali ba défendaka te bouti koyoka réponse siko bonoza siko au lieu d'émission pour na ko répondre bozo siko enseignement pour bozana ignorance tellement bozana ignorance ils ont répondre ils ont la réponse c'était aux siko enseignement yo mutu zo critiquer boy so enseignement soit bic na fait soit papier aux enseignements na eloko zana ignorance na yango
bozu matière bozu enseignement gratuitement ndenge bango pe basali o bazo yango gratuitement à travers nkolo atina motina mina yel envoyé spécial secondaire spirituel prophète Koné Paul Dominique. Nous n'avons pas le temps yo sala ba droit de réponse ya baba nini toto mona ba faux débat. Moi je pense, je suis journaliste d'abord yango moni tant de ça l'émission on se sentir niveau d'enseignement na ba réponse yango ezo talikolo ezo kita. Vous mona même l'émission là tout ça les briefing c'est autre chose on colope azo pesa ba orientation na ba réponse autre chose yango moni musa li répondre na ndenge to banaki ne bande tina ndenge to komi boye nini bande ko retenir après musa koli à répondre musa koli pe kuna répondre Mouté Igor au chité pour te conclure résumer ba obozu tant ya kolona biso na retard pour retenir quelque chose aux ali ba magazine d'enseignement et ça souté o ba répondre qui tel boy l'église de bana nzambe n'est pas là pour répondre aux gens o ba za ko comprendre ndetema makambo bozo rende ba enseignement en tous les cas. Merci ndeko Peggy na ndenge osili ko pesanga maloba nakoloba boye ndeko Peggy mawa ezozala mingi na basala nzambe po bazotanga Bible noir sur blanc bazo comprendre l'écriture sainte na musuni mais ceux qui ba comprendre l'écriture sainte basimbi Bible bakoloba lisusu makambo alobaka te na likambo etali péché originel place bato bazozala scandaliser likambo etali misuni ndeko Peggy so totali bien na makomi masantu nzambe alobi mbisi ndeke nyama mokeli nango nyonso ezali ye alobi soki aza na nzala akoyebisa motu te soki aza na posa kolia mbisi akoyebisa motu te soki aza na posa kolia ndeke akoyebisa motu te mpo mokeli nango nyonso ezali ye sikoyo lelo basimbi Bible basimbaka Bible eske makomi wana bamona yango te Somme 50 verset 7 bayoka ndenge nkolo azokoloba batanga na bandako tozwa oui bakotanga balobi nzamba lobi soki aza na posa nango akolia akoyebisa motu te mais moto azolia azoboma nani moto apesaki ye nzela tandis que mokeli nango aliaka ngo te ta nzamba lingi te moto alongola pema na nzoto na ekelamu amen ta koboma eza mabe mpona koshite na apostasie bato bavandeli apostasie bato nde babungi nzela ya solo bazotambola su na doctrine na Jésus Christ Nazareth te mais biso na liloba na nzambe tosimbi doctrine na Jésus Christ Nazareth tozo adorer nzambe mosusu te mais tozo adorer kaka nzambe asala likolo na se amen amen amen. Tozui l'écriture des Thessaloniciens le chapitre 2 d'autant qu'en 3 que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ndeko Peggy, omoni verset wana etocha batu confusion na mutu. Verset o batangyo. Omoni makamba apôtre Paul alobeli wana eza différent na oyo bango bazoloba. Apôtre Paul azokebisa batu si doctrine ya Nzambe. C'est vraie doctrine ya Nzambe azokebisa batu. Alobi bolanda ba doctrine mutu te batu mutu baye na image ya kokoisa kondima ya batu pona ba pratique o bazosala. Normalement mokili nde tutala ba pratique mabe. Yango qui lobi la diversité qui t'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu. Donc Satan a likolo ya bato baobe la nzambe et puis avant na kati ya l'église ya nzambe. Mais Satan avant daka wapi. Tous les mouvements ça la makana l'église est satanique. Yo ndimi yo mukolo boyo vandi boyo na fuli yo mupepe ya nzambe mutako ya kate mais mupepe na fuli na munoko na ngai okoye yo bando baluka. Nulle part na Bible Jésus fula batu bakoya. Jeûne et prière peut vous arrêter. Yango na oloba na yo. Oh.
Et dans la doctrine en Zambé, c'est l'apostasie. Baba qui n'a pas ngoma ba ke prier veiller. Yo kana expliquer yo, batmato comprendre que bango balobaka veiller de prière. Mais la Bible écrit veiller et prier. Il y a deux mots différents. Nakati ya Bible nulle part j'ai n'atinda batbola alibanda. Atinda jamais. J'ai dit moi quand on peut t'enseigner comme une apôtre fa ki olala na ngomba. Ya Olivier na tongwa kitie au peut enseignement. Alala jamais. Veillez bakoma wana eta ya kolala na église te nzamba lingi mutu veiller na ba acte posé na ye veiller neta komi loboko etotindo na mabetani kata bwaka non o kata loboko veiller na loboko ane yibate on comprend nzamba parler sur gêne bango gêne babo malibu munzala yango mon apôtre Paul alobi a divertir avant dina temple a do proclamer yemo kwa nzambe Adam Nzambe po ba commandement bango bazolanda ya Nzambe akela likolo na tete komi ya ye po azotinda bango bo malibu munzala mutu po pegi papa yo boti bana na yo ozana bana non po opesa mwana na otombele ketch e folo banelala libum lala nzala 3 jours boto yo papa mutu no tala ngote bongo Nzamba ko tala na ko bonela pe j'ai dit ye moko alobi na Matthieu. Alors, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout au synagogue, même au coin de la rue, pour être vu des hommes. Bon, tout wana basala kapo batu ba mona bango. Nzambe na ebita kwa kela mokili na silence. Makambo nzambe tala makana silence. Yango mo na lilobo yaka wa barogangelo baganga ka jamais. Tonza bana bakonditi bango baloba to bana les rois non et que mona mokonzi wa balutake na mabele. Merci beaucoup. Ça va. Musa kolisi sa poto chite na mote Igor. Nazaka na eloko moko na oyebisa yo ndeko journaliste na bato balobaka mingi pona makambo ya misuni. Église moko te na Congo jamais pasteur ate ya boya otanga kombo Daniel. Bayebisa même mabandimi. Zamba big sa Daniel na libulu bankos oyebi devoir Daniel asala po balongole na liba big sena na libulu bankos tanga Bible asala 10 jours seulement 10 jours abi fona vivre kaka na matiti na mbuma nzamba along abik sena danger libulu bankos bongo biso siko to sali vina biso mobimba tolia kango to bi grâce nini tozana mamokili ba ko reconnaître biso c'est parce que ba congolais ba reconnaître toujours vérité ce que mutazana bomoité ba mususu balingaka soki mutu azate nde bakome koyaba ndako lobaka solo me komita mais bino quand même bozu moi chance ya koyeba lilo bango komona mukolo nango aza mvito sepela to kangama na yango eza na lifuti eza na salaire moko ya malam nzamba réserva pona biso soki yo poza na posa bitumbo zaka nango esila respecter kaka consigne tika kaka misuni ndenge Daniel abika ki yo poko bika kimé kokota nango bato baboya kashi botika ba distraction ba musu bazaka na posa ba leka na TV to yebisa bango jiango ba chaka ba produit na kati wana za koloka tuna mutu asala kinini produit ni acha na kati yebisa yo biso ka tomela kati si to eza ya mutu mwindo ba ko kritika ngona ba façon nyos so eza ya mondele ba kongole ba message ba monye loko ya ndeko na bango mutu musu asali yo mais so eza ndeko na bango nzamba pesi pona lobiko ndenge moka na ba juif nde bazalaki malamba sepel na makamba ba étranger ya bandeko na bango bazo critiquer. Mais gloire à Dieu, il y a quand même différence parce que belé bandimi bazo la na pe bazo to sans colo quand même à pambola bango. Na prophète pe na pe sa merci et pas na sa grandeur spirituelle. Et c'est ka vandi to pe merci makasi pona itala kaka nde tozo défendre boy. Na futa minerval te oyebi. Minerval futa matin. O silabisi mo bozala kata. Kaka ukomika tango bozo solo la nyonso bozo partager. Même ba famille tango ba mona kabiso boyelekela bango. Même na ba papa batuna ka mais oyo uti wa tobi enseignement sans syllabus sans minerval. Napesi merci pas na Nicolation. Collation zate. Mote Igor c'est la biso résumé bato musu babandi ko na biso karaboué na suka boué ba éviter matière ni to pesa gilelo ezalaki enseignement. Merci tolinga ko rappeler na bandeko iloba nzambe za apostasie te. Ezali les concrets de la prophétie de la Bible. Ça la kaka bongo tant prophétie nzambe ko kusama bat ba reva kaka
Ok, Zanzamba, Koksama Kambaloba, Kala, Ti, Batbasambela, qui avait été qu'il y avait l'espérance de l'église. L'église devait devenir corps. Babi Jésus entrant dans le monde, à l'objet, Timan formait un corps. Il fallait un jour l'église soit un corps. Ndeto Sambela disperser ces personnes en Nzambete. Ils ont qui bon motonde komaki. Ok, si ko makambo et Koksami lelo pas prophète code de Paul Dominique, ils ont les concrets à prophétie. Il y a un moment où dans la Bible, Babi, Bandeko Banto Babi, je veux qu'en tous les que les hommes élèvent les mains innocents. C'est le même élevé innocent, c'est les mêmes où ils ont une culpabilité. Ok, les mêmes coupables, les akino balisra na Isaïe, beaucoup semble na okate pour mabo la maison makila. Donc il fallait l'homme de Dieu aille à la révélation église universelle. Église ali banda ko tongate, église ali batuba ko tande na pensant Nzambe. Nzamba sala ki teke batba ko ta église, Nzamba sala ki batba ko ta église pour Nzamba za ran église. Le prophète Isaïe à Sakolango na Isaïe 56 verset 5, l'église universelle, partout batba lever les mains innocents, c'est l'église universelle. Des mystères, leur église l'a révélé, l'école église elle épouse. Nde tokoye baba secret nyonso mobali. Église ensemble les reyende to bandi ko comprendre le secret du mari, to comprendre le péché au to lobelia walelo que moi sinda ibara secret mobali. Et l'église comme moi si nature azana nature compatissante. La femme c'est le berceau. Église est vie et prôner vie et protéger vie. C'est ça le secret du péché. Nzamba lingaka te moto aboma ya baba en exode ne tuez point. Les babi ne tuez point, c'est Alexis négation sans limite. L'air mutabomi mutalo barrage tué, l'air obomaranya tizara le même verbe. OK, tous qui n'a compris et ignorance que comme muntu nyambi sindeke za ndenge moko. Ozo kwena mobeko nzambe ne tuez point. Lokola tozu moi si l'épouse au hasard na critère ya épouse à Christ. Épouse na bokilibo moni épouse alandara comme mobile so que na l'état la femme mariée apportera comme mobile yango munzamba sa bongisa que église e komema kombo na ye moko et même nati prophétique les noms prophétiques nango parce que l'église c'est prophétique yango les prophètes aye à l'action abi non église fa benga ma Jérusalem te pain de vie te église fa benga na nom prophétique ya kol nango le nom prophétique à kol l'église c'est la parole de Dieu. Combat on pèse spirituel, on y a pété na miro kuti ba comment parole de Dieu té, eza spirituel. Biso de la mukito surtout qui te bonne pèse église ba combo, o la muki o pesi comme on vit Zamba révélo, mais soto zogi na Bible, Zamba pesa ka combo mon kon église. Alors, wapi muto az apostate, muto ay kozong sabat na unicité, na sens université l'église, a commission apostate comment? Alors ils ont ignorance. Yo momita l'église au Sambelara combo nyo pesa. Est-ce qu'ils ont engagé le nom de l'épouse? Ils ont engagé comme époux. Point d'interrogation, zonga la Bible tala au moment que le prophète a le concret de la prophétie. Ndé to comprendre de tout dit qu'on prenait la vie, qu'on protégeait la vie, to pesi valeur na vie. Ya moni so to bogolia misuniza te po to bogolia misunon parce que to comprendre que to bonde ko boma. Motaboko boma comment on lia sur le boko boma. Ndé moi loba et pesi sans yanyos. Merci. Amen. Merci. Merci beaucoup. Tu as commis pratiquement na souka mais avant on a des annoncés. Laissez-moi le temps de couper sa parole à Moussa Kolikile, aux alliés provinciales, à mot de la fin par rapport à l'entretien de Bissolelo. Moussa Kolikile, vous avez la parole. Merci beaucoup Ndeko Peggy, Ndenge Oye Koti prendre biso. Toi là qui n'a musala mususu, Oye penda Koti prendre biso. Ami Balé, merci à l'homme de Dieu. Pour savoir au nyon sebimi nzamba salaraka na nzela mutu moko nde nzamba pesaki mukumbe pa na ye ndenge pa bengi biso ndenge tosali. En tout cas merci beaucoup na l'homme de Dieu. Ndeko Peggy nangina préciser loko moko émission est en droit de réponse. Église loba salara droit de réponse. Église loba eya kapona ko enseigner. Et dans l'enseignement. Et puis, dans l'ordre des prophètes, après bisoto les cato enseigner. Doit de répondre tout ça contre nan. Tout ça la rapena doit de répondre. Mais, nango to pesi le prophète Conde Paul Dominique, fondateur et chef spirituel de l'église de Lobananzambe. To pesi merci et sikazali.
tokoki kosuka bongo te tokomplete na épouse na ye mama Marceline Safala esika bazali topie bango mbote. En tout cas nzambe abakitela bango mingi po boyebi nzambe akitise pa l'homme de Dieu etambola mokili mobimba. To petit remerciement lituna ba serviteur de Dieu tala kuto rappelinga nyonso bana monde babatala na monde entier toko préciser penda ba serviteur de Dieu te baza tellement ébélé auto tanga wana 1060 et quelques baza Kinshasa bandundu to tangité toke ba Congo centralité donc toke Lubumbashi donc to tangité mais etika bango to bazali to pie bango mbote mbote na ba fidèle nyonso église lobana nzambe to pie bino mbote basali bataka ya mibali te na ba servante to pesi bango nyonso mbote na kombo na Yesu Kristo na sala amen. Merci beaucoup na sa grandeur spirituelle prophète Konde Polo Dominique ministre universel pour la paix. On a bien remplaçant valable à Simon Kimbangu, descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, collaborateur direct de Jésus-Christ. Je ne peux jamais oublier maman Marceline Safala, na Bosanité Basakoli, au Watanabiso na États-Unis, vous êtes sur les Ernini, Mosakoli Yves na Las Vegas. Vous comprenez l'église est dans Las Vegas, ville de distraction, mais église de Kota. Watanabiso na Rio de Janeiro, na Brésil. Moussakoli Eric, Rotalabiso depuis le Brésil, tout ça, monde entier, vraiment, Rotalabiso na Afrique du Sud, Mokili Mobima na Belgique, en tout cas na Londres, na Chine, Rotalabiso, merci Nabino Nyonso, Botika la branché dans différentes chaînes, il y a des partenaires, Bozola Nabiso, en exclusivité mondiale, les ala qui entretiennent Nangai, Nabasal, il y a district. Na Bakonzi, il y a province, ville, il y a Kinshasa, to tika la branché, et puis Kimi Ankolo, et Ikana, Namabota, Nabino. Amen.